Mbote ba tata ba mama bande kubalandi le dimanche le 7 novembre 2021 tozwami bongo awa na nkamba ilu selimi ya sika epai wapi tempele monene efongwami mpona kozongisa matondi na tata nzambe na ndenge abateli biso poso mobimba nde na yango tokolanda message ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba papa Simuki Mbango Kiangani oyo abongisi kopesa na bana na ye ya mokili mobimba na yango tolanda.
Tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi waseditu, yeuntwanya mwanda verela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, seye mwane mwanda verela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo centre, tolanda ki matei na biso. Tata pasteur mutate ya kibiso, abandela kina banzembo bayuda, akena mibeko mikanda na ya suka toyoki tobomba tosalela, pona mukolo wana tobika. Mokili toyaka tozali bapaya. Tozonga repa ya tata na biso. Tozongelaka ndenge nini na nzela ya liwa. Pona nini Adam Eve tango babebisaki, bana tango wana tomonaka nzambi te. Tomonaka na biso nkolo Yesu, tomonaka tata Simon Kimbangu, tomonaka bapapa bango misato, me tata Nzambe tomonaka ye te. Soki okufi kuna mpe kokende ozala na chance pomona ye, ezali pete. Likambo ezali wana. Yango balobaka ete tosalaka makasi tomipesa na mabondeli. Obotami soki oza na chance mpe okoli. Bana mpe bazali kokufa, na ba age nyonso okomi nango moto akokufa na ye. Ozali jeune okufi na yo, ozali tata to mama okoli okufi na yo pe. Me position nini okokende nango? Pona nini liwa eyaki kati na biso bato tobungaka nzela? Na makambo ebele oyo tozokosala, moye tomona tata Nzambe ezali te. Be Nzambe pe atikaka biso te. Kolo Yesu ayaki kolakisa biso nzela. Tata Molimo Monsante pe ayaki pona kolakisa biso nzela. Ba papa pe bayaki pona kolakisa biso nzela. Bandimi pe bazali, on pe bandimi la Nzambe te bazali. Me biso bapesi biso tango toyeba nzela ya tata Nzambe, toyeba nzela ya nkolo Yesu, toyeba nzela ya tata Simon Kimbangu. Tozaki na bapapa bango misato bateyi biso. Lelo tobengami bandimi, lelo tobengami bana ya tata Nzambe. Sikoyo tokosala ndenge nini? Bango batikelaki biso makambo misato, bolingo, mibeko pe misala. Na kati makambo nyonso misato wana, oza makasi na mosala nini? Yango lelo oyo bapapa batikaki koloba na biso ete tosenga bolimbisi na lisumu oyo Adam Eve basalaki. Tolata basaki, pakola baputulu,
pusher wana batumbelaki basaki eza na biso na kati ya ndako ya Nzambe. Epai nyonso olingi mwana biso yakenda ya tata Simon Kimbangu tolataka saki. Na yango ezozala likambo mosusu etikali po bakosaki biso mingi kokosama ezalaki mingi tobungaka nzela banda bokoko na biso babungaka nzela soki ozokenda nzela oyo ezali ke tout droit okoki kobunga te. Mais soki okenda nzela oyo ezali ke ese séparé mosusu eke boye na gauche mosusu eke na droite obosani oyo esengelaki olandi yango te babengi obungi nzela. Ntango obungi nzela okosala nini? Zonga nsima ozongela nzela wana place otikaki nzela ya kokende. Ntango ozongi oyo okanisaki komona omoni yango. Bolimisi tosenga makambo nyonso tosenga. Batata basengi bolimisi epai ya bamama na biso bana. Mama asengi bolimisi epai ya tata na biso bana. Biso bana tosengi bolimisi epai ya tata na mama. Nini etikala? Sikoyo tozonga na nzela eplace tobungaka tokota nzela oyo ya malamu. Programme totikali nango ya makasi nde yango wana. Mais biso bato toza kocomprendre te nini etikali po tosala. Po batata batikali kosala monso, mais Satan mpe azokanga banzela nyonso. Tolingi tosala boye moyen ezali te, osala boye moyen ezali te. Mona nini biso nyonso likanisi eza ndenge moko te, tozokoyokana te koma na bana ya Nzambe na bato ya Nzambe. Na banzembo tozokoyemba tozokozwa mingi, makambo mpe ekomi mingi, me po tolonga tokosala ndenge tolande mate tata paser apesi biso. Biso nyonso tosepeli. Sikoyo tokosala nini? Nzambe akokisela biso ntango wana yakanaki ete bana ya Nzambe basepela. Kamo toza kozala nde yango wana lokola tobungaka nzela. Nzembo nayokaka na dirira Yawe pikolo mpe bamisicien bazoyemba yango mingi. Dirigeant boyebela biso nzembo wana mpona nini? Pa towuti tozokoyeba, me pa tozokende tozoyeba te. Nini etikali? Mokili eza kaka na mpasi, mokili eza ya koningana. Tosenga concours epai ya tata Nzambe po ete mipepe ya mabe nyonso elongwa, abatela biso, abomba biso, akomisa biso bato minene. Tozongela nzela wana oyo totikaka tobosanaka. Yango wana tozoteyama makambo ezali tobunga nzela. Ta oke ukanisa tobunga nzela. Dirigeant
Merci dirigeant, merci Faki. Nzela ya koma ya pasi tobungaka nzela bitokosala ndenge tozongela nzela wana nzambe abongisela biso yo banda obotama na ntango bakoko na biso miroir oyebi yango te avant omona elongi na yo peut-être oke pembeni ya mai mais eza nango flou otali ndenge ozali elongi mpe okomona yango te otelemi elili ya yo moto eza na mabele elili ya pamba elongi oyeba te ndenge defo nini eza na elongi oyebi yango te bayeli yo miroir mais na échange ntango okabi yango yo tika lisusu na eloko te mpona ni miroir wana azwi yo deja makambo ekei miroir ya pamba bapesi yo makambo ekei mpo oyebi miroir te omona mpe elongi te oyebi ndenge yango ezali te bamosusu zamba mobimba échange yo oza na zamba te oza na kwanga soki boyokani bapesi yo bakata ezamba monene mpona kwanga opesi moninga tala mpasi tozalaka nango me nzambe aye kolakisa biso makambo nyonso ebongo siko tosali tobunga nzela soki olandi nzambe te nani akolakisa yo nzela makambo nini tobungisa nzambe mpe alobi bomba ngai yawe tomipesi na bino
bofongolela biso manso oke na Angola pasi yango kaka oye na RDC pasi yango kaka oke na Congo Brazzaville pasi yango kaka mais les trois Congo batie le motema siko tokosala ndenge kuna soki ebebi mpona nini ebebi me kasi toza na etumbu te tokosilisila yango ndenge nini tozali kokondane bozo comprendre te makambo etelemili wapi foti mipesa kaka tata Nzambe tosali mpe yabe mingi limbisa biso zongisa biso na place tobosanaka tozomona makambo mingi tozoyoka makambo mingi mais soki totuni nani tokotuna Nzambe kaka nani akosilisa pasi na biso Nzambe kaka kasi Nzambe mpe alobi likambo monene eza kozala biso nguya ya Nzambe ekomona na dirigeant mpo makambo eza pwelele mais mpona kososola mpona koyeba eloko moko te tozokondane kaka mais tobungaki nzela te tozongela nzela na biso ya totikaki te makambo malamu tokomona yango nguya na ye mpe ekomonana bokasi na ye ekomonana dirigeant Yeah,
Merci Tolani Nzembo mokili mobimba ekoloba make tondimi tosengi bolimisi kambo wana suki esalami esika tolelaki mafuta nzoi nde esika wana totika saki na biso ya mayeli tobunga nzela pongo nani akomema biso kuna tokoyebela ngo ndenge nini place nini wana
ngai na yo toyebi nini ezali babombelaki biso yango te me sikoyo tokosala ndenge boyokani ezali te tozali kaka kobebana ntango nini tokososola ntango nini tokoyeba ntango nini tokosalela makambo wana tosilisi boye na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Tika totonda usiku musule musiamu tutambuli kwa Tata Nzambi Mungu se mwana Tata Mwana velela Mungu se ye mwana ye Tata Mwana. Soukisi pona mokolo mwa lelo dimanche le 7 novembre 2021 on nkamba Yelusalemi tolandi maloba ya Nzambe na biso mama likambo to pomba pe to salela pote mokola suka tozwa lifuti ndela yango soki bolandaki biso na bokebi bonso tosungomaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mama Magali Sunda nde tokutani mbala ya nsima. Ciao.